Savon basangani batelisa nzoto moto susi basi bayokani banuire nzoto na ngai yo ngai ko mwana bato l'aîné de la famille bale kebele na nsima batielaka ngai motema ye nzambe o te tokabolaki ye pake na bato ndambu nga mpe nake na bato ndambu mpe naoluka so bato misusu to me masano azokemba mabe. aza mobali abunda kaka Nayo. Pour toi un père c'est Fabregas ou bien Robino Mundibu? Pardon, Pomba Déplique. Wenga père pena père soko benga père pena et no benga Pomba Déplique pour yim tako tsanga ba studio ya minene et asala voilà reconnaissant na Fabregas poani. oh menga na yimbe pa Fabrice te na yimbe. Voilà, merci bien très chers amis fidèles internautes, vous nous suivez partout en ce net moment sur www.trace RDC News, votre chaîne d'actualité. Et merci à Lionel Chamala, merci à Alex Ngandou, et merci à Alex Emak Balikambi, Karine Balikambi, donc merci à Messimbaki, Bambo Tebele, vraiment la grande famille, Paola Schengen, Kilo à Londres, donc moi Souzambazu, tant que là pendant une année, pourquoi pas dire un très grand merci à Yamiria Mouette et à Bastar. Merci à Céline Moujinga Céline Corneille aussi Vinci. Je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être avec l'un des grands artistes musiciens congolais qui évolue à Kinshasa, tout jeune Bao. Donc je pense déjà à Batak pour comprendre déjà que je suis avec lui et j'ai dit déjà bonjour tout jeune. Ouais, bonjour les grands chroniqueurs. René Abiri veut dire ayebi quoi et bambote na ngana baïnyo surtout balinga tout jeune na R2 comme la bango sopo quoi bonsoir veut dire que na lela bino ya trop quoi. Voilà, merci beaucoup tout jeune, bonne santé, tout le monde au bois Kelibiso, quelque chose sur le fil de l'actualité. Titre n'est vous allez. Ouais, veut dire que santé ndingozo moneza no kitoko na première question na yo. Premièrement on a pesi merci na le bon Dieu. Et titre nanga ya teaser oyo utikobima oyo komo nango amour zinga na dédié on pas venanga zinga nia ukotaza ba mbote ya trop quoi. Voilà. Donc Yobi Ige Zinga. Amour Zinga. Voilà. Vous nous avez parlé de Amour Zinga et Zali piècement mais toi souvent ensemble l'un de tes frères ou évoluer à bien ensemble mais automatiquement nous avons remarqué quelque chose même qu'on affiché atteint un clip ou affiché était et voilà. Ouais, premièrement quand on a pesé sur bambota trop Mr Nanga Poppy Black et juste eza na mangambo sika pona nga poto zaki de et yambalo yo na sikonga moko et eza premièrement eza no mambo et yaka na mokili ba comprendre que tozaki de na minute les jeunes ba azaye moko. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre vous deux pour te dire vous vraiment temps pour et puis depuis tout le monde a kayoka yo mon kandem tous les kaka na écran et lui il ne se présente pas toko ye bateau découvrir bolongwa qui na pas ya mutu moko be quelque part boye bo salé loko na bino mais siko na niveau na bino moko croyant que bogo se gérer pour mieux évoluer mais bo évoluer qui to évoluer to évoluer qui pour côté tozalaki en fait tozaki pas Pomba Déplique kolonga na biso mbalé et belé bakena koluka ba orchestre mais biso sko to pesaki ba force na biso et mambango et pousser biso ti ba comprendre que te ba jeune mo balongwa ke pas plique et pas Pomba nuance et ko benda na tombe so surtout ko se séparer na ndeko na Black et vis-à-vis ya na banzembo to betaki et to évoluer qui succès c'est-à-dire au Kabouane c'est-à-dire quoi. C'est-à-dire, est-ce succès t'es ou pas et succès m'tapé sango zanzambe et zaki ke na biloko mi balé to betaki nga na monaki Black abet poto yimba rabiso mbale so nga no yimba likolo ya yimba na se douso ya yimbi likolo nga na yimbi na se et ba remarque pe bat bando sala biso du boko yimba bino mutu na mutu yimba nanu eloko na e total asiko soki nanya azo me ma charge na ndepinga pena c'est-à-dire que yo bono ko me ma charge na yé mo pas un grand garçon et
kokuta na nga na ye pa pomba déplique muna muta ute na ba charge na bango na palais na bango et sope muna muta memi charge na ye eza pe mabete po o eza musique et musique eza très compliqué d'où kaka mutu na pa okotilo moi j'ai moi c'est pe otiki pe vie bani et lingi koloba ke frère nanga kota za na pe ke aza mobali et en ma charge na ye et nga pe de même. Mais yo vraiment le na bato mbonda na bato guitare tout OK na ba te to kabola ki pa kena bato ndambu nga pe na kena bato ndambu pe na oluka so bato misosu to mais masa no azokemba mabe aza mobali abunda kaka eza vie banini. Voilà, merci. C'est l'ambiance de ce plateau. Donc avec tout jeune. Mais sinon, après ça, bah effort ni vraiment au fournir pour être attendu avec cette publicité aux alliés collectifs Amour Zinga. Mais apparemment, tout le monde est plus sur les réseaux sociaux que dans la télé locale. Pourquoi cette deux grandes différences par rapport à votre chanson Amour Zinga? Amour Zinga veut dire que na pesino nzambe mexindeka na lobaka et nzambe moi yebi et ben fort na fournir ko ça la studio na ba qualité pe na ba norme et ça dépense et ko ça ndeti clip wana na uto sala wana et ça dépense et ko localisu ko louer ba site bani et ça pe na passe na bato ndeti biso to ça be fort biso moko et komiser ba larme bot na ko somba pe carré na ba mambo na scène so pe car na veni pe vraiment na que ya moi bo mais tina se sacrifier on a boulot pour na ebike un jour et ko futanga et ba aide nanga na senga kana ba et tout temps susu ba talaka ba jeune courageux ba jeune bo bimisa biloko bien et ce qui peut ba tia puis na bango mona ke na artiste nga na sala musala bien. Et deuxièmement question na yo bato bapesanga chance pour dire que degré ya kunga ono yemba oyo so bapesanga chance et ça nga bien. Voilà, merci beaucoup tout jeune bao. Mais sinon bato ta la biso qui yoko ki ko benga père na kati ya musique ya République démocratique du Congo au que non tabimisio pas fulio de c'est-à-dire que tant on se peut séparation et pour ça il y aura double séparation. De la double séparation faut que la séparation il m'a donc confirmé yo na ndenge siko ya pinch siko toloba ndenge le cas qui héritier watanabe ou rançon na podium malgré héritier beta ba concert papa Chiraya bambalebele mais donc lelo siko yo rançon aye atali ce noté vraiment zali père héritier watanabe bazali mwana mais sinon siko par rapport na yo pour toi un père c'est Fabregas ou bien Robino Mundibu? Pardon, Pomba Déplique. Wenga père pena père soko benga père pena et no benga Pomba Déplique pour yim ta kotanga ba studio ya minene et asala voilà reconnaissant na Fabregas poani. Oh menga na yimbe pa Fabrice te na yimbe pa check Fabregas te kotaza na pie ba mbota trop nga place nga na yemba au place tom susu ba vient nga ba héritier minimbu ba héritier lesanga héritier Fernando Brita zimankanda ba yeba voix oyo c'est qu'on a Fabregas bozala na relation. En fait, ngana check Fabregas to ba relation ya ngana et utapna depuis matete. To zala pena kotambola biso de et azale pena ba pierre revient na yime to zala kotambola biso de et so ba bon souvenir na ye a contribuer pe ebele na travail na ngai. Da format moi check. Quoi aya format ndega lobi po to kima mona format na check. To kima te po za bongo to za bongo te. Oui, so na sali na rena biri ayer mo na mutu suka mais musique ya passe mais azwa temps ya ko contribuer. Voilà, merci to kende vraiment moi malembe mais sinon essayer na biso vraiment pesa biso mo couleur pour to messana so tozana yo te bi osali artiste o se défendra bien même acoustique présence dans lelo do yo banga ngote yo zano mobimba c'est-à-dire sans guitare des attaques faut la guitare ça la pose à la musicien c'est-à-dire no musicien sans guitare donc yemba na ope to yo kayo donc ça la ya Willy Musheni code mondial c'est ngwa makase ça la batutu balingara biso monde na banana na musique na biso Congo na le laver na nga Bill Clinton chengo ko di bende na borne mo yimba
bonheur nalela yo ya troye salo zonga na tindelio mwa liloba na mwa testo nguya pe lobiko na ngai aye ndenge nalingaka yo bonheur oyebaka te ndenge nakrakaka yo bebe okondima te nazali awa lokola moto akumbi ngambo na leta nazali awa bebe nazali awa mama linyuka savo basangani batelisa nzoto moto susi basi bayokani banuire nzoto na ngai yo ngai ko mwana bato lene de la famille bale kebele na nsima batielaka ngai motema ye nzambe o tobandaki nga na ye na pasi ye utabo mwana ntango nga nazalaki nano na 13 awa yelanga na nete na nzela ya silisa kelasi ya kobalanga ntongo mpoko akendaka kelasi ayaka na ndako ngango nafutelaka ye batiki ngango nasombelaka ye basila bise o nzambe nga na nete nafutelaka ye baminervale obeliseleki kobokolo mikolo nyonso tonase na maboko formasi komi nzela toilete hopitalo ekomi nzela ya wenze baningaki tunga ye memaka pondo yanga se medikament taba kosengaka melesiti ata olesi ye saki ya pondu ekomema ye mosika te libangeli ya makana periode kasi ntaba mikolo nyonso taba kamarade na ye singaka asi mokolo taba akufaka asinga ye tikalaka asi bolingo ye memi nga nzoto rene memi motema ye memi motema majaki ye libala libala o libala tuna ntango o mama arene tuna ntango asovela yo nde masolo bakulutu babalakala bayebi nde makambo babara babota biso bango bayebi nde sekil veut que bato bacomprendre ke wana tobeti biloko ya bavie na biso mpo topesa bango bambota tro basala ya mingi na Congo veut que oyo yanga ezobima eza tokoloba te sekret na biso bakopiar tope bamalanda bakota bademer tina love arene rene tobomba sekele olingo ezalaka GDD mais 3e personne na wuti wapi yango garçon relax je t'aime mon bébé mener DG ezalaka yo ozingani yango garçon veut dire que makambo ezali place wana esali vraiment plaisir à makasi na Cornelia Dusi Givenchy ya Tembe koyoka tout jeune bao et alors tout jeune awa obimisi sikoni na yo je sais que batu baroyoka yo bako apprécier pe bako féliciter ceux qui basepeli na yango mais sinon face à la production na yo na orchestre na yo to benga orchestre to groupe d'accompagnement d'abord en fait ils ont un groupe d'accompagnement non groupe d'accompagnement parce que au salari na master no ezalaki groupe d'accompagnement to orchestre ezalaki bina groupe bayab na tondo sangana ah ouais ba intello ya musique en fait ben intello ya musique quoi. Voilà, donc merci. Donc tout évolué face à la production. Tant que ce produit bino quelque part na matanga soit na nini na bafeti ainsi de suite na soit production peut côté ça là par rapport à vie na yo est-ce que vous êtes présent ouais tout ça à présent pour en fait côté tout outil tout bosser peut dire déjà et tout ça pena banzembo to beta bat ba osepe là nango et bat ba bangate so ya ko concert no bando interpréter ming orchestre dans dobeta no musique ya Congo musique banzela oyo ba vena biso ba salaki liboso et to betango to beta pe banzembo ndamo ya innocent pour betango et innocent to débrouiller kaka soki simbité to tiki na biso nde emoka lobaka na to débrouiller
Voilà, merci beaucoup pour débrier Kandengo Lobby. Ah ouais. Mais sinon, tu as une rubrique Nabiso, où tu as ça là vraiment dans la Bible, le boss, l'essentiel, le patron chez l'essentiel, les patrons, des patrons, les triples des pères des patrons. Donc chez l'essentiel, lobby des fois tes patrons. Donc, on va passer ici Swiss King, lobby maman organisation zali pour na ba journaliste, pour na ba youtubeur, pour na ba tout au ba exécuter un mouvement na bango na kati ya YouTube. Donc c'est-à-dire qu'il faut les premiers mon boazala, moi les deuxièmes mon boazala, les troisièmes parce que bino mo dana ba parler, botindi de langa rina biri, soki na nyinde azali les premiers qui mi pesara trop. Voilà pourquoi bazo bengango awar YouTube. Voilà tout jeune bao. Par rapport à awar, il y a YouTube, il y a musique, il y a Congo. D'après vous, le meilleur d'entre nous, les journalistes, en fait. Ah ouais. Voilà. Et na pesi na no mutazwi likaniswana ba mexia trop pour faut ba bula bongo ezalaka bien bongo po et depuis bandeko na biso ba ke nani osala musala malamu nani osala musala mabe et pesa pesu ba o ba osala musala na se ba courage pe ba fox ba kola et idée wana pena na pesi mutazwi likaniswana ba mexia trop eza évolution ya bandeko na biso ba chroniqueur et ça la bango pe bien quoi pour biso pe na musique ezalaka ba award ba ndula award ba mambo bele idée wana pena veut dire que ba félicitations et nzamba ba exceller sous ba idée à trop voilà, quoi. Voilà siko nani nde siko ko bima siko na selon yo pone sota 5 personnes oyo ba yamba rope na be mission au moins na moi pinche ezali que note oyo vraiment ndenga calcul ata parmi les 5 premiers. Parmi les 5 premiers Yoza Dana Katsi wana René travaillera bien et Nicolas pe Mokonzi travaillera bien et baya ebele ba travailler bien mais ce qu'il faut pas voter yo pe faut yeba na pende ba René azana binake goga na vandi boyebi binake René ne mo bozali et nani na miki les potes va non na mo bina degré ba téléphone ezolela mais des gars veut dire que bandeko oyo boluka pe boteka face nde bandeko na biso René bateka po bazana ba audience po bozala na audience et ngana moni déjà que yo ozwana ngo. Voilà, merci beaucoup et alors répondre à ma chaîne YouTube, siko ba chaîne vraiment où elle fonctionne. Ouais, ba chaîne où elle fonctionne. Ma chaîne elle est belle. So talipé ba nombre d'abonnés nango moi mna qui était belé d'où et nabi que bazana ba sala musana ba landela batala o ba pesa c'est qu'a mérité. Voilà, mais on espérait tous que Olobata chaîne est très simbelenga parce que c'est parmi des chaînes qui a contribué beaucoup dans la carrière. Na pesi boss Tracy kotazana mère bambota trop et a contribué à trop et nabi que azape parmi 5 premières et à ba chaîne oyo ezana ba abonné belé d'où yé pas ko méritango. Voilà, merci, ça n'est fini pour nous aujourd'hui. J'étais là avec tout jeune Bao, Oapebimise Libiso, Moko, Yaba titre Yanzembunae, Amour Nzinga, Oapia Yembeli, les patrons Nzinga, donc que je salue, Babisi Kazali, merci beaucoup à Mohamed et Ala, donc Ahmed et Ala, Bambo Théâtre, Tendai Maboko Bank, merci à Willy Mouché, Nico Damboka, patron, merci vraiment, vous avez tellement ébélé, Givenchy, Cornelia, et Jamouya, l'original et le véritable défi Conventry. Voilà Nazali na yo tout jeune bao, moi quelques salutations na yo quoi. Ouais, na pesina no bambote na baïno surtout ba Hollande émission o ba yeba na linga bango ya trop et maloba tout lobiso ba moni déranger ba yeba na ko limbisa et ce que sali bango bien ba yeba na ko commenter et ça biso pe bien be fort ya ko poussa lisusu maloba na ko pesela la bango quoi. Et bambote na nga na pesi ba etu balingaka ngai premièrement ba fan na ngai ya les jeunes bao et ba tutu ba aimer page na nga les jeunes bao officiels et au salanga bien na pesi fi na nga héritier minimbu Papicho de Dast et Britazi Makanda Fanny Balanda Francine Mayolo héritier Lesanga héritier Fernando et numéro na ngeza plus 243 81 72 28 200 va komelanga pe na ba WhatsApp et na WhatsApp pardon et salanga bien et batutu balingi ba yemba bango veut dire que ba hésiter tata ou bengi René ato komelinga et salanga bien fort. Voilà, merci beaucoup, ça n'est fini pour nous aujourd'hui. Merci vraiment à Lionel et Chamara qui étaient là derrière la caméra. Merci beaucoup à la grande équipe technique chaîne vraiment to sali vraiment Moussala Kitoko, merci Nabino, Renabi Ralela Bino Fort, merci à Marvel. Voilà.